Couple oyo bozali komona wana bakufi na sima ya mariage na bango, bakufi ndenge ni epesi pasi mbula ebomi couple oyo après mariage na bango. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole bisika nyonso bozwami, merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo epai wapi biso na bino toyaka ko solola ko beta masolo en ce qui concerne makambo ya mboka na biso République démocratique du Congo mingi communauté na biso ya bato mangala ndenge na lobaka. Lelo tokobeta na bino lisolo ya pasi bandeko tokokende bongo na République démocratique du Congo, beaucoup plus na Lubumbashi ou Antanshi na commune ya Katuba. Mbula ute kobeta samedi awa e bomi batu e pesi ba dégâts ko sakana te bandeko to kotela liso to kobeta to la kisayo comment est-ce que mbula oyo kaka mbula pratiquement année to buti ko banda batu ko kufa mengi kaka ya mbula to ute ko la kisabino comment est-ce que na matadi kibala câble à haute tension et katanaki e kwei mbula ebetaki ma etonde sika ba mama tekaka et électrocuté maïwana et puis ba mama bakufaki et pesi pasi to sisa kina wana te to lakisaki bino lisusu na commune ya Ntsele pa ba mama ba ali koteka na wonzela bango na se ya ba câble haute tension soki mbula ebeti ba mama bazoko lenga na wenzi eto pesa pasi wana ezalaki na ville ya Ngumba ya mboka ya Ngumba Kinshasa. Kasi na Lubumbashi ya père d'homme aussi et pesi pasi. Couple bozali komona wana papa na mama jeune couple ote ko balana après mariage na bango bakufi ndenge nini bandeko wana bafanda ka bongo na commune ya Katuba ndeto bagi ne bandela. Qu'est-ce qui s'était passé? Molongani mwasi na mobali babalanaki kaka dezalaka samedi babalani. En tout cas, donc, fête, c'est qu'il y a kafu bakendaki église basali fête batu balie ba meli. Soki mutaye ba ke liwe zali koya. Balenga peut-être ba la dépense wana te. Po batu balubi na fête wana ba liaki ba melaki, batu ba langue masanga kwiti. Est-ce que ezalaki esengo ko sepele suka pona ba marier? To ezalaki nini? Soki ba yeba ke bazé ko kufa après mariage wana, peut-être mariage linga ko sala mate. Couple wana nde bozali komona bandeko après mariage na bango samedi kaka ndenge zalaka fete keiti ba 4 ba mari ba keipe pa na bango bakena ndako na bango nuit de noces ndenge zalaka ba fani ba sepeli. Ils se sont dit to relaxer. Couple wana mariage salamaki samedi, dimanche, lundi ba ke mois vacances kaka ndenge zalaka. Ba lunga Katuba na Lubumbashi bake likasi. Bakomi na likasi esili pe likasi bake kuna mardi, mercredi, jeudi, vendredi bazongi na Lubumbashi. Ba sepeli ils se sont dit non ça va toke de kotala ba parents ya mwasi. Pour pas ça conseil car des arrêts c'est prévu ba kotala ba parents ya mwasi samedi et puis week-end prochain tant ouais kuna ba kotala ba parents ya mobile. C'était pas un problème. Couple bagé au la bokilo. Mobali, baji moi snae baké pas parent wa boti. Na commune ya Katuba. Ma toto Lubumbashi webi Katuba, c'est que bien. Ba fandi pe. Ba komi ba di ko solo kaka deza la kalikolo e indi mbula e bandi ko bete ko sakate mbule bandi e beti. Mbula ade umeli et umela ki makasi. Ils se sont dit voilà pour mes athées il faut tozonga ndenge ni transport difficile. Mobile azaki na rendez-vous fallait que le plus vite que possible. Alors bayoka na mwasnaye na mbula wana to sala nini tokende. Tozonga ndako na biso po to bonga ba paya
ba linga be kota la biso na ba poko na ngo bandeko jeune couple wana ya mwasi na mbali bongo na photo wana bazui moto ndenge zalaka bazui de moto mama matina moto moko papa matina moto mususu babandi ko traverser tango ba traverser boyebi ke moto ezalaka na protection te babomba na kate et puis moto c'est la rapide donc moyen de transport le plus assuré et ça va aller plus vite mais le plus assuré assurance et à la rater pour la moto boyebi soki mbule beti mboko na biso ndenge ezalaka ba poto surtout le Lubumbashi en tanchi ba de bakana Lubumbashi bayebi motocycliste aluka moyen de votre son image ya Lubumbashi ngo c'est image mbula telme beta ki makasi e banda ko dimne mwanda mbundambu kade bo moni wana mwanda mbunda mai etondi de ko image ba na image wana mai ndenge tondi wana ndeko bazoko ya ba komi na pombo na pombo wana leki wana mobile ya leki moi si elle a une moto à ciment on ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé chauffeur ya moto mokumbi moto ya moi si a perdre de contrôle moto wana eye edindi na mai tellement mai tonda ki ebele moi si a choli na mai akufi mobali akufa kite kasi moi si nde moto akufa ki a choli na mai na moi si a choli na mai tango ba choli na mai moto ko ina mai chauffeur a moto mbala bundia mais moi si on t'a elle était une femme aiba comment se défendre te a choli na mbula na mai wana ke mai bozo mona ti lelo na ba moni corps na iti évidemment boyebi soki mutu akufi na mboula esengaka mwa 2-3 jours mpona corps na ebima ekokende kobimela wapi toyebi te bandeko tala lisolo ya mokuse toyeli bino toyekoexplike bino comment est-ce que couple oyo bauti kobala na jeune couple une semaine ya pamba nano bayoki bilengi ya mariage te mwasi akufi mobali akomi veuf epesi pasi bandeko epesi pasi to profiter to peut ça conseil na éviter qu'est-ce que les a poussé to ba pareil à moi c'est ba bengisa ki bango boya ba za conseil to ndengeni so ki ba fanda ka ipai na bango est-ce ba lenga ko kufa binu ba parents bolinga ko bengisa ba jeune marié mingi so ki bana ba bali pesa bango chance ba évoluer so ki peut être ba kena pas parenté ne ba lenga ko kufa te à part ça mbula wa ndo interpeller ba continuer biso ya mbuka Tosoko yoka o ebandaki révolution de la modernité comme 5 chantiers yo comme boy siko a béton o birin sala boye vraiment banzela ngo to liko kumsa awa béton mais banzela modèle oyo tala net zela o tala mutuka oyo comment est-ce que mutuka opé elinge presque ko choro na mai ko dinda ndenge yali wana parce que nzele zali malamu te bakonzi bazoko bongisa mingi banzela esika bango balekaka esika bango balekaka te moye babongisa yalité ezokeli kopesa biso pasi tango okoti na bokonzi okobima osali population nini okotaki ozalaki na eloko te ya maboko siko obimi na mwa lomeya mais tike la population pe mwa souvenir te bake nzela intel soki ebonga ezali mpona mokonzi intel tozelaka chef de l'état te chef de l'état ta mokonzi et qui tenait ba gouverner ba chef de quartier ba maire et consort mutuna mutu abongse sika zali tala ndeko oya kufi na maya mbula akufi na mbula pona nini ko wela rendez-vous to ebite rendez-vous ngo na linga ko tala bango alinga ko pesa bango nini tala bandeko ndenge ba kufi ya mutu lobaki awa ko bino abinaki na feti wana ezalaki esprit de mort to ko bino ya suka to ndenge nini to bendaki bango bandeko bakende pe vacances na likasi pona nini basalaka tama une semaine na likasi te ba ya semaine prochaine ba tena mbula oesila pe bazongi liwa ebendi bango to ndenge nini et pesi passe maintenant mona kata ba moto ba mata moto ngo isa rappelle ba mata rappelle 3 personnes non 3 personnes te soki ata ba mataki na moto ya mobali peut-être ba ngwa kufa te na ebite zaki sous de moya moi to ndenge nini soki pe mataki moto moko peut-être ba ngwa kufa bango mbale to ebite et pesi passe bandeko de mobali abali ayoki bisonga mariage te tala yona atikali vif et pesi passe bandeko et salami na ville ya Lubumbashi na commune ya Katuba
na commune ya Katuba bandeko ya Katuba bayebi lisolo oyo epesi pasi bato baina émotion kokamwa mbula wana ebomi kaka mwasi wana te ebomi na bato mosusu bibembezaliwa bozomona musika tokolakisa nyonso te botala kelke bibembezaliwa wana bandeko bazokolela bato mosusu bakufi mpe kaka na mai ya mbula wana tozokoyeba te oyo akufi wana ezali chauffeur ya moto oyo ya mwasi to ndeko mosusu mpo ndeko apesi lisolo apesi alobi chauffeur wana abundolaki mais on ne sait pas s'il est mort il est décédé tokopesa bino précision te mais ndeko mosusu akufi mpe wana po mai bandeko ya lokola doki bavague ya kabene na océan epesi pasi tala lisolo ya mokuse tobongiselaki bino toyaki to expliquer bino comment est-ce que mbula ebomi bato na Lubumbashi eloko interesaki biso mingi ndeko auti kosala mariage ndeko mwasi wana akufi après mariage na ye baoki esengo ya libala te est-ce que akena zemi to akena zemi te ata akena zemi yanki wana to papa abimi zéro ça dit dépense pour un mariage basomi bakamno surtout bato bale basoso na suka na nga profiter te mwasi akufi epesi pasi bandeko tosuki a pona lelo ndenge toloba à chaque fois ce qu'on a na besoin ya kopesa lisolo tobeta benga biso na numéro ya rédaction na biso plus 27 61 88 58 455 soko lingi totanga kombo tokotanga kombo soki po boy totanga kombo tokotanga kombo te pona lelo tosuki awa merci na bino confiance pe fidélité bo partage ka émission papa Fisto partage ka radio Lokole soki o s'abonner déjà partage ka mingi soki o s'abonner te batindelo link ozo amona groupe n'importe quel groupe WhatsApp Facebook Instagram nous c'est tout kotala partager s'abonner et puis finir cloche de notification pour au ratakaba programme la bisoté to kutani lobby pour na numéro mususu ya radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Noir, il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la dame pour un peignoir. Dans les papas, la bonne son mari les a dit non tout. Tu une famille. Déjà c'est le vêtement. Une famille, au moins aussi, une famille, quoi, c'est un modèle, c'est un couleur révélée. Un chapeau, un képi, une famille. Les ensemble, une famille, c'est qu'on a fait. On a ensemble, les familles, ils vont à l'autre. Là, tu peux aux la couture. Là, relax, voilà. Nous sommes une famille. Couture est une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on doit consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer en Congo. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comme on m'a dit, les vêtements en boula. Vous avez mis accompagné quoi. Mon chaquette au côté une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chaquette Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant pour la bembele, je suis beaucoup pareil. Pour jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de voilà. Une famille, c'est quelque chose. Nous, hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent.